Voilà. Wow. Et ça va passer de Kofubu comme tu sont de Bazole là. Voilà. Wow. Et ça va passer de Kofubu comme tu sont de Bazole là parce que il y a ça outil et bah tout ça bazomona kaka ke ezali télévision bazomona pe ya mono lelo. Donc na salle de ezali kuna vraiment ngaïté ezali mabenda bika mais tellement que tu seras toujours dans Nzambe Nzamba Longsenga tara na kota de 15h à 20h dans la salle d'op. Donc eza makambo belé o Nzamba vraiment montsaki na komi tourna ngabi soki nazalaki kaka na vie wana nazalaki nango na ndenge na koti na bakoma bona ba malade na komi nango boye donc c'est que Nzambe alingaka zoto musumoli mona ngai tango basali opération ba pasoli ko banda likolo ya vagin bolimisa ngai tina motolu donc et vraiment en tout cas opération pour ta penser à mener makasi tant on a kota ki na comment na mona makambo ebele surtout eloko etenga mingi ko éviter ko sala ba mingi mabe ko loba mabe pona ba ninga na ko bana na salle d'op docteur a ebisinga to sali 5 heures du temps au bundi bitumba na ba docteur parce qu'il y avait 6 docteurs dans la salle d'op. Na zokisi ba docteur na tibanga manzaka na kati ba bilamba na bango tout et tout. Siko oyi ba docteur baza pa na ba vision na bango mususu na baza na ba imone na bango. Ba docteur pene ba bisinga bi biso dezo mona tozo bunisa biso mono bunisa biso te. O ba no bunisa bato ba yaki tout autour na biso. O ba yaki ko bunisa biso tant tout ba opération. Pourtant ba salka première couche ba fongoli ngai bitumbe bandi babi en plus ta nazoloba toujours de monde ki bokokinga te ngai ona Nzambe pembeni balobi na ngai eza wana ozala kana Nzambe na pembeni otambola kanaye parce que ye moko ozoloba ngo boye anesthésie tout ezuite ozoganga na voix moko mususu ozoloba bomongi na beti bino ngana Nzambe na ngai ye akote linga na komi kotimba Nzambe abenga na bango nabi Nzambe bapusa na soupe mbenda ngate benga na bango wana ba docteur mutu bazolo bananga makambo ngana bande koloba Love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vie na ba changer. O bazala mi kumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zongi ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, donc ba difficulté on a zaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme, on a salarié business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe mononaka et puis na zana faveur et pas abatu. Tout ça na zana ba porter fungamaka en tout cas na sentir. Docteur Likuma bana ko bali kuma. Comment ngai na koloba eza passé. Démon Likuma. ezalaki sono loba nakoloba 2 mots 3 mots fona kanga mane eloko mobo noka
kanda siku matanga donc soki na oloba likambo na boseka te fo na kangama so na kangama siko ki kanda mais siko likukumeza te na oloba nga normal oseka seka kudu pamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré na lisusu parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga ni pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo to babotama na bango nyonso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc après kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zela na besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Rien n'était possible à celui qui croit en Jésus-Christ parce que mon soit aïba pour croire en Jésus-Christ vraiment vie naïe et qui n'a toujours le malgré des problèmes mais toutefois n'est Job aloba que mon rédacteur se lèvera le dernier. Voilà pourquoi bisoma nzambe fut chaque fois tous na espoir ya makambo so mote na ba nyonso vous avez konda biso to bandi bongo biso na biso na moi concert moke oyo concert biblique oyo ezala malamu na pesa moko lelo ezali journée moko ya sengo pona ngai pe pona bande ko nyonso oyo bazolanda biso ezali ya nini ezali ke ndeko na biso ya na biso mama na biso na komba cette bagarre vraiment lelombe abimi na hôpital mamina m'a libéré non vraiment c'est le moment azonga ndako c'est pourquoi biso lokola tozalaki vraiment chaque fois kolanda makambo na ye toyepe na ndako to mikepe to confirmer si réellement malade comme na niveau mini et puis abimi vraiment que abimi libela to ayeka na ndako bongo azonga bote septième bagarre bon tenir à cœur aussi quoi ni comme de moi la série pour le but que baïla nous commettre tout nanda quoi après na zonga bien ça nota musiko dans ndako na famille hôpital on a la raison mbote nanga vraiment na ndenge uyambi biso ya ndako ozama biso hôpital mais ami biso une fois hôpital mais quoi monsieur tu dois yamba biso te ya yozo bato za ifina koma oza ko yibiro moti ba c'est que Patrick le big c'est que na le big en tout cas miracle va ndo zanga te na il veut pas vraiment trop ndo za vraiment kozala vraiment souvent et ça là qui bien c'est mon makasi nazokomisaka nzambe ndenge nazoloba boye ntango bato basala témoignage place na ngai oronga naloba bato bazobaka komisaka nzambe esengaka nzambe merci po bisika oyo euti donc nzambe kaka nakoyelaki awa kaka place kaka nazomona awa na veranda awa nabetika portail mwana fongoli bikofongola mwana ofongola kaka mbala moko kokota na ngai donc eya mosusu ezala kutu kena moto aglisse ata eglisse te me nayokeloko moko ebetinga pu nake nakwei okoya nakweyaki alobaki na ngai na hôpital si pezo continue na yo bimaki ozoka dia malaise na nzela ozoya mbango be koma non nautaki musala epai ya président na ngai son éminence maître Kazina ville nautaki musala donc ozonga na ngai ba 21h wana kutu na bureau kutu na yebisaka président nazoka singa na ngai ezokanga makambo abi ayelinga osisa ba examen te toseki na biso kozonga na ngai kaka na ndako nde ale nayoki yango mpenza ebeti ngai nde bakimisai ngai na hôpital epa Patrick okuma na ngai na hôpital kuna lobi nango mercredi nango nde baye conscience ekozonga basali nga ba examen tout et tout balobi en tout cas malaria ezalaki vraiment makasi mingi il faut baperfuse ngai naaccepte baperfuse ngai bakuti batyphoïde banini tout ça nde eloko nga 2 semaines na ndambo donc ba 3 semaines sikoyo tellement ke nasali 2 semaines na ndambo na hôpital règle nanga déjà na muke siko soki règle kende bandi pende ya solo mwana ngo
et ce pendant ce que belé D'habitude, oui. Okay. Et le constat est que le bimanga les sous dans l'hôpital. Quand on est dans l'hôpital, nous on dit que dit ça docteur. On dit ah docteur nous nazar avant en tout cas ma kilo c'est pendant makasi. Abi bon abi oh. Yango ça parle que mais il faut que bas ça le examen et tout ça. Tant bazuma kilo na ngana ba sala ngo examen. Mais le gars ça la que non docteur a dit que était il faut que tu échographie. Ouais. Quand on a côté échographie, bah, il faut découvrir que Nazana malade. Donc, bah, ça, nous, on a 5 malades. Dans 5 malades, on a, bah, au Salangaï, 4 malades. Alors, La salakio. bah, ça, nous, appendicite, kyste, na maïebo, champignon. 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 Maïebo. C'est pas technique dans la médecine. Si on va prendre un maté, le docteur n'a pas expliqué à ma caméra sauter. Donc, nous sommes expliqués qu'à l'endroit. Donc, il est vraiment vrai que nous, champignons, donc il faut gratter, il faut faire opération pour comme aiguille. Quand on a dit Patrick va dire ah, non, mais on a dit ça. Quand on a dit ça, on a dit ah, non, on va faire tout ça. Et heureusement, on coupe à bomber. Pour faire opérer na banakala et constater que celui qui va opérer na mutu ba kufi on opérer na bo na koma ekota na déjà obanga so ba opérer na suska no susu muninga na ngai ko kufa nde bangisa ngai nde na yo vanda ngai nde na yo ndima na chez docteur Paul Mezaté la bien président na son éminence maître Kazi ba merci belé pa na vraiment en tout cas mais président na le dit ah et au senga nini na be senga autant. Il y a un moni là, c'est dans la publicité, mais c'est dans la population. Parce que boss nangai a déjà en charge, il y a traitement nangai. Ici, il y a possible de faire une opération, le moni est malade, il y a un moni qui est non, on ça là déjà. Aux hommes. Donc voilà. Non, on va dire ça là déjà, à ce là au côté de l'hôpital, à ce là au yate, aux hommes. Alors, mon ana côté moni n'a pas rabé, n'a pas robot. Robo le boumana meza ki munene ameni wa kutu babi mama pasa ye mon collègue na bino ka ya réseaux sociaux ka aya mona na hôpital pa na sa grand frère na mais il y a les na réseaux sociaux ay ko panza na ndenge ya mabe pour na ko sa réputation c'est que non c'est un bagarre azo bela na été azo kosa na isi ba opérer déjà nous les avons salika bongo pour na a ko sambongo ndeto ka ki na réseaux sociaux mais biso là to ya qui se place. Oui, tout le monde a cas qui vraiment makasi ko parmi makambo lobby obi ki basala ki opération ya 4 ya 5e ezalaki et 5e ezalaki ah continue sur nous de beta oui donc 4 malades on basali ngo ici et malgré tout bitumba ezalaki makasi donc na salle d'op ezalaki vraiment ngai te ezalaki mabenda bika mais tellement que tu seras toujours dans nzambe longsa ngata na kota de 15h à 20h na salle d'op donc ils ont marqué bien eux ils ont vraiment montsaki donc place na bien dimaki nzamba za ngamba nzamba za la ngai donc photo baka nzamba to banga kan nzambe ko so to banga nzambe tisko na mitunaki na komi mituna ngabi suki na zalai kaka na vie wana na zalaki na nene na ko na ba kombo na ba malade na komi na ngobo donc c'est que nzambe alingera zo comme smoli mona ngai akimena kende ko pema omoni ko yeba nzambe na tango passe ezalaka malamu te linga nzambe oza en forme oza en bonne santé ozomona ngala yamba Yesu na bela te nazalaki bien nazolia nazomela na yambi Yesu natiki masumu nazalaki en bonne santé na yambi Yesu ozomona mais soki na ko yamba Yesu kaka pona na beli yango mona bato musunza balbike bon na limbisi masumu na ometoke okende ko pema ozomona on va comprendre que et yambi kaka tango komi na moment oyo ya passe mais tango nzamba azotala déjà kabike non mutu oyo abangi mokili te abangi eloko moko te abangi réputation na ye te abangi diable te parce qu'il y a des gens comme babangaka satan babangaka diable ozomona mais nga na affronta ye ozomona na affronta na lobango na affronta penza diable ça va secret na binisa ba secret nyonso pelo comme ça biso au machaki moto baki makamu nyonso vous avez ko sala na musala qui laisse bien oui donc le baka matou na le banyos na bomba eloko moko te parce que nzambe tango atala biki non pourquoi pas na bikisa mwana mwasi oyo
au moins moi sur le tolobi à la témoignage nangai à la mosali nangai pour avoir des petits catés mon satana azouanga kaka non pour les la yé azui batie le la bina le bande bachaka na ba match donc voilà et ça là qui bongo tango la salle d'opération la bina qui a la salle d'op bien je m'excuse madame nanga comme la potopoto pour docteur à l'ubu de l'eau comme cité pour même nous avons vraiment la choc ma cité la kaka ba pasoli ko banda likola vagin boni misangai tina motolu donc vraiment en tout cas opération pour ta penser à munene makasi ya munene opérateur nazo na munene ya munene donc voilà mais et ça là que na bandi dans ce traitement ba non c'est ba mai ba sifa ba nini tout ça na continue na kir na continue donc un mois de mettre au kino ba sala à l'hôpital nazala à l'hôpital ba sala une opération le 16 juin première opération et il y a 4 malades mais si que tant ma kilo je continue ko saigner nazo continuer comme pâle na leli nazo ko kaso ça le côté nazo ko kaso souté wana ba makilo zo konyo bimana wana la période du kaka te makilo zo continuer ko bimana kaka première période banga te makilo nazo continuer ko bimanga en plus pourtant le corps a na trop de graisse mais bakanga ki pota ni sauter donc pota ni ezala ki na wana ezala ki polele mon pita pour que ma cause aille peut-être pour les mais il a traité là et peut-être pour les batongi batiki est assez pour les parce que Grèce est là qui nous non n'a expliqué OK batiki peut-être pour les pour la mini bazo tchala no babetani ba betadine na bango wana na bakisla ba ba kombo na ngwa bakiswa ba tchala ba rouge wana na ba jaune wana comme ebeti sa musuni e mata donc ce qui peut être c'est pour mafuta bana sopa na penza na nzoto donc bako tchaka ba bandi bomo ma mafuta ezobima bako mo tchanga ikismo boy comme na graisse ba docteur ba yobi graisse wana donc ezobenda ba graisse ezobimisa donc moyen ba kana place wana exact alors parce que la comprendre que c'est Dieu qui a voulu que non ba kana dina no place wana te ezomona omoni nza mbena sala ka makambo na ye na mbena musunga omona omona ndenge ba kanjo likolo na se ba kanjite o ezaki ndokite mais tant on est comme on a mbena spiritualité mais vous comprenez que non nzambe mutu alinga kite place wana kangama banga bandela lisusu makasi koleka donc na na souffrance makasi mais ego sala tango ba yego tala babite il faut tout ça là ba examen nyonso ba sala na deuxième check-in wana nde ba ko découvrir quoi maladie oyo ya 5e wana parce que na ba bongo 5e donc 5e malade et ba sala na deuxième opération mais na yebaki te faible kolemba wana Patrick docteur ayeko benga ye mpo na soki na famille te famille na ngai yebaki te na moka na yebaki na Patrick esi na mokonzi na ngai maître Kazi na bana na ngai na ndako esili bipine kutu ayeko yeba ngo na retard na nsima ke na za na hôpital tout ça ayebaki te ayeba ngo na mosala na ngai ntango elukanga na mosala akelukanga na mosala nde nabi oh mais nini nini awa ya na yo boy asutuki pour nous c'est qui dans la famille et na bomba qui n'a secret donc voilà on demande dans le théâtre ba yeba quitter dans le sens one mais tant aussi que le cas comme grave nazo ba jour en moto ya hôtel la maison tonton Hervé le sai à côté la chambre docteur par a bengi dans la na kata chambre docteur a bengi Patrick abisi Patrick na bureau et attirer attention à Bipine. Bipine a le gars va côté bureau na pena la ndana yo kana no ni l'état wa kei a tient appel na porte ndi azo parce que le docteur azo ça Patrick pour battre le mec na ba côté na porte ba côté na bureau ba vandité ba téléni voilà ndi le Patrick a expliqué na ndenge voilà qui boit donc voilà pour na yoba ki na ngaité mais siko Patrick siko tant ba son docteur a dit non malade et azanango eza entre la vie ou la mort. Et je sais maintenant que non, il y a membre de la famille n'a été. Et je sais il faut mais qui n'a pas la vie tête. Et c'est un responsable pour t'expliquer malade ou avant de traiter en haut, et c'est un bon délai. Avant de traiter en haut, il faut me coller avec la famille à Zala. Pour eux, ils ont loi. Donc, tout le temps, il dit c'est bon, il peut, à perdre qui connaissance. Abi docteur Lucas solution abi na solution on va na lokate solution za ka moko il faut te opérer vite
OK. Nde sikoyo dipine tanga yoki yango somo wana agangi koganga dipine mutu continue s'il vous plaît. Na senti on kota na ba émission. Na ebiki ko matavoite. Bana voix c'est na ebi. Et ça de la fois vous savez ça. Non. À mon avis non, je suis en forme. Même sa voix parce que pour tes salons makasi na ebiki nazali na mona mamonde zalaki en tout cas qui le bana tomo quoi c'est que on makasi. Merci chérie, merci za mapambola. Mais le sala que dipine tanga yoko yoka bongo aganga bini libanda tanga bini libanda nganga et tonton va bengi abisi oh ni nango aba le binami ba benga ngamba mi lokola mama quoi pour moi za mama na bango to za na bayami kolo me ngana zaka lokola mama na bandeko mususu donc voilà na baliki mususu abinondo za boye mami ba lobi na yadi mo ka tsela ki nango wana ingebo mai ni tonton va abisi dipine so tali émission ba mona émission vous basala bien na téléphone abi mais yo yana yo azana fanatique après si exemple abi au moins souzi akufaki ndeni abomaki malade na ye abomaki ba tout ça bonabo mais ba ba kene yana yo azana état critique pour azana fanatique na ye mais te dit ça bisingabi ameka ki pona ça qui un peu moi ko le banaye pourquoi comme na niveau wana mais à expliquer ngabite mais bangi ça kinga tant m'expliquer d'habitude que non ça l'émission de avec ça l'émission tant bah ça une émission de mettre ça y remona à bengier bah ça avec on à hôpital bah ça la mettre sous deuxième émission et bah ça là donc voilà c'est ça qui de bon mais tant bah ça une émission bah tout bah avec mona na ndenge place na ba image na pas les images mais ba photo na timbola ngola ça bande konanga batala place moi na bande place moi na kenda pas pasteur Israël na kauka awa na bongolo odi oui na kemo totala ba orphelin na ye bana na ye ndenge zala kaka en bonne santé na ke neza kama batu na ke kuna na sololi na ke totala bana na kanyi bana basuki na lambeli bana tobeki masolo to seki en tout cas to sola ki vraiment ebele ala kisinga pe bisika bana bazola la vraiment sala kinga pasi so vous voulez beti ndenge ma ekotaka donc bana batelemaka vraiment et toucher kinga la prometteur qui est en tout cas na voyé la boss na ngai son éminence maître Kazi donc mondi ngamo na za orpheline de père et de mère tant na zomo na bana na ba souffrir et sala kinga vraiment passe biso ba beti to za la raso zomo ba mo ba linga lingi bana to kamati bana obwaki yo mo ba za la cause moi si mo sa linga lingi bana to ba za bandoki to éviter biloko wana ndoki ba bombe la rapport na yo ndoki ba protéger kae et bana le bébé ba souffrir na monde na mokilo ezaka biso ba parents de tozotika bango so yoki ba témoignage ya bana mususu okolela na ke bana mususu osuke no papa na mama bazali mama bakabona papa bakabona mais basundela ye basundela mona otala de mona 5 ans mona kitoko et moi mususu atimbi mutu donc ozomona vraiment bana donc les akaka pasini mais et au sala que tant aleki pasteur Israël tant à la dans la télévision on a dit ça on a pas na bino ya bwana na éviter to kenda to kutana na bengi biso pour t'expliquer pasteur Israël maramuno suninge zali en tout cas tant na landa tango na réseaux sociaux ça qui n'a ma passe donc on a boyé merci to kenena kala et voilà pourquoi tu as qu'un hôpital tant que comme na yo nous a koyé ba eloko e ba ebisinga tu as qu'un hôpital pasteur Israël à Nash à Tali et Tanayo de se renseigner par rapport à nzoto na yo mais pour ça là que bandeko Patrick bien en tout cas vraiment yo senga moso mongote donc par jour traitement na yo les $60 ton maman $50 tongo et les après-midi encore $50 alors famille bambongo oyo ba famille bolo sangisa presque zo ke ne ba chaque jour voilà bozo luka ka mbongo po bo luka bo parce que opération jusqu'à présent mbongo ezate Patrick tant de biso na pasteur Israël Nash azolela mais par là pasteur Israël vraiment zona ki abondela kinzambe et ça qui m'a pas si lenza ma mettre à cœur abi
En tout cas, Fna, ça a quelque chose. On a passé Israël, Aynas, Ayaki Nango, $2000 au bassin, au Singapour, Péréo, mais Ayaki Nango a foutu Mongo, chose grave. Nous avons battu Pet Baibisio. Nous colloquons à tant de péché, nous commandons. Mardi. Ayebisa kingai, expliquer kingai, balobi. Donc, surtout comme qui a 15 ans, sous bandeko na ngai. O balingaka ngai balingaki ta mosusu baganga balela ngai yango vraiment en tout cas nzambe apambola ye aloni na bisika mabe te aloni na mabanga te aloni na mabele ya bien kaka ndenge mbongo wana nde bayebisi nga ke abimisi mbongo wana ezalaki mbongo mpo azwela bana ya bitike ndako mpo na bavanda balongwa na esika oyo mai ezopepa ezomela biloko ya bana me ye azwi mbongo wana pour bikisa monimo na ngai nango oloba te nasengi kapa nzambe kaka atika bana wana te nzambe atika bana wana te nzambe atika paster Israël te apambola ebele koleka maboko na ye ekawukaka te maboko na ezangaka te asunga kaka ngai te me akontinue toujours na motema bolamu aza nango ya kosunga bato nzambe akontinue toujours kosala bolamu mpona ye. tosunga bana oyo okota likambo oko bana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mili asalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa likolo benga ye mpenza ya kosi te somoni ana te kende mbala moko bibele elobi soko olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oyo mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosone pe akobenga nga topambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro oyo. Orphelinat Vida, lobby ya ba orphelin. Balobi na ngai diable akangi, mbongo eza te. Wana soki ndambe na ngai lisolo, docteur Michel wana opéraki ngai, na docteur Kanzala mbongo ezalaki te. Yana wasalaka na ofida azobenga mpenza bakonzi. Balobi na ye bapesi ye dans 3 jours, mais abinga leki na nga azokata motema awa boye. Menza batouche motema. Omele mona ngana leba mpona pasteur Israël, parce que bayebisi il y a beaucoup de gens au baoloba ke non. Il aza mosali na nzambe pourquoi ye kopesa mbongo aye kolakisa ngo na réseaux sociaux. Na kointervenir place na ye mpona nini. Biloko mosusu balakisa ngo na réseaux sociaux. Pour moto azalaki na makasi ya kosunga moto oyo epazwa makasi ya koya koajouter un pierre na lisungi oyo ndeko azosenga nzambe ntango abandi kosala bamiracle na ye abandi kosala yango devant population abandi kosala yango en coulisse te pourquoi balobaka no il faut témoigner devant les gens mpona nini mpona bato baoyeba bikamwa oyo nzambe asali kati na yo bamakambo oyo nzambe asali kati na yo ngai so namoni ke prophète Israël parce que natali ba image nazwi temps mois 2 jours 3 jours oyo nakomaki bien natali pena ba image ba pasteur mosusu nde bazoloba te oyo loboko gauche espèce à droite eyeba te non nzambe azobikisa bato y avait des gens ayosala bikamwa yesu
avec bomolisa mapa akomisa ngo belé na miso abata ke mali na kokute po asanisa mapa na bato musomba poisson bato bali ate ezala kaka chango liboso bato donc avec la ba spectacle ba misala na ye donc avec la ba pouvoir na ye ils ont le cola ndenge pasteur pe alakisaki bolingo na ye envers septième ayako sala ki orgueil te na réseaux sociaux ayako lakisaka ke non il faut que sunga mwana mwasi oyo mama oyo ndeko oyo aza na pasi donc voilà na le bon mpona bandeko oyo babetaki mabaku donc kolo vraiment limbisa tokanisaka mabe te en plus mpe ndenge eza wana ye kuta alingaki na ye kutu koleka bongo te ndenge bayebisi wakutu na balobi bilombe voilà bato ya presse. Vous savez quoi mes frères et sœurs, presse edukaka information, presse edukaka epai nini information ezali azwi information ya traité yango adifuse yango soki lelo oyo totalaki ata biso so totalaki Hervé ndenge abwaki eloko wana na média te mbe tonga toyeba pe te. Ça c'est un. Tant tomoni Hervé abwaki wana na média lokola biso toyebi ke septième bagarre azali comédien tozalaka mpona promouvoir mpe kolakisa makambo na bino nde toapprochaki toya na hôpital. Ntango tokomi na hôpital tomoni ka wana ndenge ezalaki nde toapproche pasteur Israël. ezalaki nini kango na bon toutefois baémission oyo tokosola yango mpasi nazolingana lobisa mingi te eza c'était comme ça. Le pasteur Israël ye mpe ntango ayokaki na sango papa à image mais réellement le quoi boye na moni vraiment eza vrai nde toyemaki pasteur toye na hôpital biso toyeba mpe te ke ya mpe apesa mongo vois mais aye kobenga biso le lendemain abengi biso abi en tout cas boye fali toke l'hôpital ntango tokomi na hôpital nde ayesi biso en tout cas nde eza boye nzambe amete nga cœur ke napesa $2000 biso nyonso tozalaki wana tokamwe totala yango na vie kojuge motu na apparence te kojuge motu na apparence te kotala pasteur Israël ndenge azwaka kaka ndenge adirigeaka baorphelin on ne s'attendait pas à cause ya $2000 surtout toyeba orphelin ya biso ndenge evivaka na mambongo mpasi mais abi nzambe amete na cœur $2000 oyo naozwa ndako mpona baorphelin oyo balongwa mpasi ya saite bazali nzambe ayebisi nga napesa po titre epuis natuni baorphelin wana nayebisi bango tala ka ndeko ayaka kolesa biso awa mokolo oyo okendaka mpe bazala na biloko kolia te bazwi bajour yango bazala biloko kolia te yango wana bana wana balobi papa pesa mama wana ayedaka biso naye kozwa mbongo na pesi naye kopesa epuis biso bato ya média passer abe en tout cas eleka na média te tobi biso toza bato ya média tokotya yango toinsiste pakota ata na sali wana azali koboya aza koboya alekaka apesaka epa ya Patrick leki na yo apesa biso tobi te il faut omonaka mimo ntango azosambela mpo na ye ntango siko tokoti na kati ntango azosambela biso tofungola bango bacaméra. C'était comme ça. Nous avons la caméra parce que nous sommes tous les médias de notre information. Tu vois. Dans la vie, amen, nous sommes la caméra et nous avons fait alors passer derrière le choix de la tête, alors ça ne même pas la grande terre. Oui. C'était comme ça. Donc, bateau, bazuni, belé, c'est grâce aussi, il y a pasteur, nous avons à checker à cœur, il y a le même jour, opération ça a marqué. Bateau, bazou, ceux qui vont opérer le même jour. Oui, tu connais peut-être ton au rendre l'âme. C'est ça. Donc vraiment, en tout cas, si tu es pasteur, tu pour la pasteur. Donc, nous n'avons pas mollet si Kazali. On est toujours, tu n'as pas bien d'amoussina, voilà. Nous avons tout petit caillou. Tu peux l'hôpital à l'obéni, c'est tout. Pour la santé. Oui, na salisi examen ya suka lelo. Donc lundi nous avons un rendez-vous na docteur. Pour basali na examen mosusu. Donc lundi nous avons un rendez-vous na docteur donc lundi matin 9h nous avons un hôpital pour na kosolola. Pour yeba susu ki ba kosala nini pour na kokata kata pe ba
bah singa mosusu. Donc à part ça, donc naza nanga très bien. Donc quand ils allaient va suspendre dans le délai le bokolia te le boko salate musala ko salate. Donc tu santé que zonga normal. Donc voilà. Donc on a senga merci mingi na maman mami et Choco. Maman mami et Choco ko là vraiment en tout cas merci. Maman mami et Choco là vraiment en tout cas asuma kinga na ba prière yena mobile nae papa José Mundunga et vraiment en tout cas papa José merci vraiment merci pour tout pour ceux qui ba prière na binoté na éviter na nyakina sukaboni merci na ba pasteur nous surtout vraiment ba bandaki ko bonde la pona ngai d'ici kanyon so partout dans le monde vraiment ba na souci 7e baga pasteur John na Londres vraiment merci na papa Bernard Yaigi en direct des États-Unis merci mon papa vraiment en tout cas pour na ba prière na yo na en ligne na bandeko nanga nyonso oyo bobandaki kokota nanga na ba prière vraiment en tout cas merci na Maxi Bondowe bayebisi Maxi vraiment bandeko kobenga toyecha téléphone na lito ba osala prière na ba pasteur na manga parti à côté ma sœur Bibi vraiment nzamba pambola vraiment en tout cas balobi chaque jour vraiment bandeko zanga te ko bandeko zala wana vraiment en tout cas na vous souhaiter un joyeux anniversaire na ma sœur chérie maman epela moto Chichesambo Georgie nayebi ke ekoyela ki na prison mais tellement que nzamba za malamu mingi nayebi ke nzamba kosala ngolu akobima na esika wana donc voilà na sengi susu merci beaucoup na oyanga ya motema Doudou Kalimenda na Paris vraiment en tout cas merci pour tout merci na nous vraiment Likanja vraiment merci papa merci na ba prière na yo merci na ba soutien na yo merci donc merci na bato nyonso Rita Bosiki na Japon vraiment merci na ba prière Rita Mivoura en France merci na ba prière maman Véronique Biaka na Canada merci maman Davina na Canada vraiment merci maman Déborah en France en tout cas ba prière na bino pendanza ba yokiango ba journaliste nyonso place na monaki ke non à part la guerre na biso tozalaka nango na réseaux sociaux vraiment natali ba lien oyo mosusu ekotaki na téléphone naye komona ke en tout cas ba journaliste mosusu vraiment en tout cas bazalaki vraiment na souci ki vraiment ke nonga na bika ba mosusu kuti balobi tomesana kosala ba guerre na 7e baga 7e bika po to continuer la guerre na biso kutu singa Paris bato tout ce que bato kosala ba guerre ba takambo mutu mosusu oyo nasepela kutu namonaka ye bongo tosala ba guerre oyo esalaka bien ye nayoki na mbeto hôpital et c'est dépend na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229.
DiCaprio. Ça va? Benny. Ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui okende bazo oui tika sokoza na Saint-Thérèse les seuls l'unique comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si Maniango. Mais ils ont ici à Kubungate. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça kiwana. Et puis quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce moment. Mais ma canicine bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, na jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwindo na mayele mo. Ya mundede. Attention tonga na yo. Mutu bolongwa te, okozotonga no mobimba. Yango jibe service et Zakaka wana kisasa. Yeye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingi te. Mokili mobimba. Abino. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir ezali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza epa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Merci na papa oyo vraiment azang sakina na ba prière puis na yaya oyo vraiment abando ko soutenir nga na ba munganio so na ba appel na koluka koyeba santé malgré tout na so la te mais azo benga grande sœur na maman Toubadi maman Esther Toubadi la vie monsieur Paul Mavulu. Vraiment, en tout cas, merci papa. Nzambe a continué toujours que Pambola et Boyenge Zalaka. C'est ça le vrai amour. Et l'une que le bagage a été que non, il faut que ça y ait un bon. Mais tant que ça, la prière, dans la prière, on a déjà donc cassé, mais on a certainement moyen pour ça. Exact. Donc, voilà. Oui, puis il y a le moko et Tikena Makasi. Quand ça, Nzambe Zalaka. Témoignage, n'a eu ça. Ça montre vraiment que Nzambe a préparé qui est oh le quand diable oyo pas na yo il y avait quelque chose où il que se préparer pour la vie na yo na ngala yebi que biso na yebi makambo ezalaka au delà na yeba te yo mutu okotaki na koma tu bana nzambe parla ka batu na manière ebele tant okotaki na koma omona kini au-delà. nakoloba ntango nakotaki na komo namoni makambo ebele surtout eloko etoyinga mingi koevite kosala baninga mabe koloba mabe mpona baninga nakoloba nano na salle docteur ayebisi nga tosali 5 heures du temps obundi bitumba na badocteur parce qu'il y avait 6 docteurs na kata salle doc na zokisi ba docteur na tibango manzaka na kati ba bilamba na bango tout et tout siko oyi ba docteur bazaka na ba vision na bango mususu na bazana ba imondeli na bango ba docteur pene ba bisinga bi biso dezo mona tozo bunisa biso mono bunisa biso te obando bunisa bato ba yaki tout autour na biso o ba yaki ko bunisa biso tant tout ba opération autant ba salika première couche ba fongoli ngai bitumbe bandi babi en plus ta nazoloba toujours de monde que bokoki nga te ngai ona nzambe pembeni balobi na ndenge eza wana ozalaka na nzambe na pembeni otambolaka naye parce que ye moko ezoloba ngo boye anesthésie tout ezwi te
ozo gang na voix moko mususu ozo le monde na beti bino ngana nzambe na ngai ye à côté linga na komi ko timba nzambe abenga na bango na nzambe ba pousse na soupe mbena ngate benga na bango wana ba docteur mutu bazolo bananga makambo ngana bande koloba donc so ok kuna na hôpital kuna na centre hospitalier Osias ba repesa vraiment témoignage même na ba malade o bazalaki kuna yango totika ka minimiser ba hôpital mususu yo monika repo obika fo kenka na hôpital ya munene milonga sese baga na biki na hôpital o ya cité en plus wapi na Yolo Sud en plus côté ni na Capella o place o ponti ko musique ezo beta ndenge na ndenge mais pour nani ba docteur manamu bazali parce que mukolo hôpital azali docteur pe na Suisse docteur Mbese na madame na epe azali infirmière ko na Suisse madame Blanche donc bango ni bafongoli sa hôpital wana donc bazana ba matériel na bango telaka ba ko tumbanga deuxième malade ba kotisina ba machine donc ba bolinga kaka awa po ba putain monsieur comment demande ba bomi mutu nzoto mobimba au moins na mutu akokende libela rozonga te ba putain monsieur de la pas prestige ka ba kombo okende kuna ba bébé mo rien na yo ba bébé libela na yo donc on la ligne ya côté mort ota mzo mpupu ya mama kana ko na mort kuna ya nzoka ndi bakata kila saa na maka mususu zala na docteur ozolandela yo zala na docteur oyo alandela sona yo zala na nzambe longo docteur azali nzambe ya se na osenga bandeko bazaka ba docteur bango moko alinga mutu pasi azuki sameli tala ngani nini ngai na oyiko ba douleur na kembango na tindi ba na pharmacie boki mo sumba na tissu ba sombi na meli boki mo sumba na tissu na sombi na menjo ba mezo détruire na tala ndenge e sala ngaba incendie na nzoto na ton éducation zali mabe makasi biyana kosenga na bandeko na vraiment en tout cas éviter namoni il y a beaucoup de choses à dire surtout tant au côté na coma na mo zo ngo binsama le révéler mais namoni natika yo problème eza natika vraiment tout sur la monde peut-être makasi na mbalasima pesa ngata 10 semaines ta esala na makasi ozo makasi ya robakisi zali pour natika yo surtout en tout cas merci na épinir en plein vous. Merci na bande connu surtout vraiment en tout cas bazala ki nanga na ba prière ba artiste comédien na osenga bino merci na papa Masumu de Blende merci na JP Masamba vraiment tika kingaité pour rotala nga ba bien ba neuf mois pour rendre nga vraiment visite merci na Omar Kabongo merci na président Elombe merci na Oxygène ba le pays ba banda ki ko ya vraiment wana oui ko ba pesa mbongo tu pa ya kiwana OK donc vraiment ce qui est baga ko pesa numéro bato nyusu ba za pusa oyambayo oui pour na perdre du téléphone sikoyo na sonde sikaya na osalaka toujours numéro na ngawana plus 243 89 39 72 708 ils en appellent normal et ils appellent sur WhatsApp donc voilà merci na obtenir à merci à mon fils donc il serait pas voilà merci na population fanatique mouvement nzambe na lela batela bino merci na ya Yolande Kaniba na noko na ngadi dakese na bande ko na nyonso ya poto vraiment en tout cas na ba obazana kisasa nzamba zala na bino merci beaucoup en tout cas d'ici là portez-vous bien merci. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo
mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye zambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bia bisenga senga nsanga lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nsanga lole ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, kotika nga ite. Lokota nga yoyo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yoyo. Lesa wafako. Lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye. soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye. soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye. nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela Yende zamba libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yende zamba libela. lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba londa ye
nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.